Bonsoir peuple de Dieu, bonsoir, bonjour bana Nzambe. Ezanga lisusu mwana musana tata Nzambe na kombo mamela Janatali na sala kanzambe na nzela na YouTube. Soki ezali mbali bosonde kumulinga mi mubali bende kumulinga mi mwasi kotala ba video na ngai na sala la tata Nzambe na nzela na YouTube nazali moko ya basakoli nazali moko ya sentinelle na kati na bilanga na tata Nzambe. Oyeba na ko partager ba video pe oyeba na ko s'abonner. Nzambe abatela bino. Nzambe na tiki su mama ona maboko na o pesi na ngai na mutu nyoso to akozwa occasion ya koba kotala message o. Nzambe bolingo na ebatela biso puissance éternelle Dieu des armées, puissance éternelle Dieu créateur et couvrir biso bomba moko na moko akozwa tape moma na ye ya koba kovanda pe koyoka message o pote ezali bolamu oyo pesi na ngai na partager na peuple na yo na partager na bana na yo. Tikete bolimo mo santo opa ofungola bango mato na molimo pote bayeba ko comprendre message o. Tikete Saint-Esprit au fungola bango compréhension molimo pote bayeba ko comprendre message o pesinga na kabwana bana na yo. Na sengi na kombo na tata pe na mwana pe mulio mo santo. Amen, amen, amen. Bonjour bana Nzambe. Poko malaba na Nzambe, tongo malaba na Nzambe, Nzambe na bolingo abatela bino a protéger moko na bino. Message ya lelo nazali ko partager lisusu ba révélation ndenge Nzambe révéla kangai. Message o ezali pona mutu nyonso, ezali pona mutu nyonso to o ya salaka. Na ba compagnie to salaka na ba compagnie ndenge na ndenge mutu na buna sena moyo oyo oza na place songolo kenda ko sala musala. Mutu na sena moyo oyo oza na place moko compagnie moko be établissement moko yo kenda ko sala musala. Message oyo nazwa kiango na mois de Nzamba pesinga message oyo na mois de juillet na komaki date te bolimbi sanga na komaka ba date mais na bosana ko koma date. Na lali na 4 na butu nazali muto na salaka Nzamba baka ko utiliser ngai pote apesanga ba message. Nzamba baka ko tikela makambo ya ndenge na ndenge kwela nga a travers likambo ko tika eyeli ngai Nzamba ko tika na nzela ko likambo ko yela ngai be ko kwela ngai Nzamba ko ba ko pesa ngai message Nzamba ko ba ko pesa ngai révélation. Nazali muto na salaka na cuisine nazali cuisinier nazali comme chef nasalaka na hotel moko ya 5 étoiles a na mboka na Manchester na kati na hotel wana nasalaka na kati na cuisine nasalaka na musala na kati na cuisine nasalaka musala nga na kati na cuisine kosa musala nga nasala na kati na cuisine wana na fungola parenthèse moko muke tozalaka na kati na musala na biso na hotel wana ezalaka après 6 mois bapesaka bato ba prime après 6 mois bapesaka bato ba prime après 6 mois batalaka bato o nini ba travailler malamu bapesaka bato ba prime. Siko na ne oyo na mois ya juin ba prime yaki bapesaka nga pe prime na ngai nga bapesaka nga prime ya machine o to uvaka ndako. Voilà, bapesi nga prime ya machine auto uvaka ndako nga na gagné machine ya ko uvar ndako. Nazwi machine wana na ye nango na ndako. Kwa na ye na kati na ndako na sepeli bapesi nga machine na tie na kati na ndako. Kola na lali na butu mba moko Nzamba bandi ko lakisa ngai boy. Nzamba azali ko lakisa ngai bolanda message o ezali ba message prophétique Nzamba pesaka ngai po tena ibisa bino bana Nzambe esunga mutu nyonso tu o ya salaka esunga mwana Nzambe moko na moko partout bozwami. Siko na ina machine na ndako na lali na butu eleki premier jour deuxième jour na kansa troisième jour bien quatrième jour mba moko na ye komona na kati na butu na surtout ko na kati na voiture na kati na pongi na banda kola nazali kolota o ezali ndoto ya révélation na kati na pongi nazali kolota wana namoni chef donc exécutif chef ya hôtel na biso exécutif chef ya hôtel mobimba na kata voiture namoni susu avandi na liboso namoni susu collègue mususu avandi na liboso nga sikoyo navandi na voiture côté asima toaka na kati na voiture wana biso nyonso tu na mwana mususu a mwasi avandi pe na sima na ngai tobandi ko kemba mona na kati na vision na kati na ndoto wana ezalaki vision na kati na ndoto bo comprendre bien Nzamba alobelaka ngai na bandenge ebele namoni mokonzi chef ya exécutif ya likolo wana
azwi sani ka otolelaka sani bimi na maboko na ye na mbisi na kati na sani naza cuisine na sala na cuisine nzamba alobelaka biso alobelanga na bandenge ebele na mbisi na kati na sani sikoyo sani wana sani ya mbele sani wana sikoyo mbisi biso no toyebi na mboka kuna toliaka mbisi toyebi ndenge nini mbisi ezalaka sikoyo mbisi nazwa kaka mbisi lokola libundu donc mbisi wana ezalaki ya libundu donc balie misuni nyonso to balie kote nyonso to oyo ase donc mbisi neti na misala kaka bonde lokola mbisi mutu ya mbisi eza boye nzoto oyo ase ezali mbisi siko mbisi nyonso to koto ya se oyo balia yango nyonso tozalaki mbisi balambaki mbisi ya kotumba mbisi nyonso to koto ase oyo nyonso to balie nyonso to siko etikali kaka moto siko lere etikali mitu ezalaki ba 3 mbisi be ba 4 mbisi na kata sana ba mbisi nyonso to no balie ba kote nyonso to ase mitu etikali kaka mitu etikali mobimba ndeni mitu ya mbisi ezalaka soki batumbi yango mais parti nango nyonso to oyo ase bato baliaki yango Mbamoko na ekolamuka tata nzambe parce que les nazwaka ba révélation bongo donc esprit nanga eyebi que non o ezali révélation nzambe azolakisanga quelque chose pour taper sanga explication mbamoko na lamuki na kokamunga ndeni bazwi kaka mbisi yango bale misuni nyonso tu batiki kaka mukwa pamba ndenge tikali wana na mutu nango batouche te mais mbisi ezalaki ya kotumba na lamuki esalaki ngai pasi makasi na bandi kotuna tata nzambe me nini olingi kolobela ngai est-ce que ngana lingaka mbisi mi yango lakisinga kakina mutu tikali ya pamba bale misuni nyonso tu bien ni parce na linga kolia mbisi mingi na vandi premier jour elekani deuxième jour elekani na troisième jour mbala moko révélation na be vision na e lisusu molimo ebandi kopesa nga explication alobi omoni sani ya mbisi wana nga na lobi omoni mbisi wana nyonso to baliaki misuni nyonso to na lobi wana nazali ko répondre na esprit parce que leur esprit solaka na ngai na solaka nango na monoko ote na solaka ngo na kati na molimo na nga azali ko poser nga ba question nga pe nazali ko répondre monoko na nga oyo ninga na ndenge ezo ninga na bote na oloba bote munoko nango koza kaya ukanga maboy mais nazali kosola na mulimo siko mulimo ebandi koyebisa ngai boy omoni mbisi wana ndenge zaki na kati na sani ezali ndenge mbisa mobimba moni mbisa mobimba ndenge ezali voilà o ezali entreprise ezali compagnie na bino pa compagnie nyonso to bato basalaka ezali mbisi ya mobimba sikoyo leur mbisi ya mobimba eyaka na kati na compagnie leur mbisi ya mobimba eyaka na kati na compagnie bango bazwaka bakolia ba misuni nyonso tu bapesaka bino kaka mitu apamba na réalité ndeko mwasi ndeko mobali ezali kotala ngai le totumbaka mbisi soki balie misuni nyonso to kote nyonso to ya misuni ya mbisi ezalaka kote nyonso ase na mutu ya mbisi ezalaka kaka mikwa alobi na mwana molimo ezoloba nanga alobi omoni nini bango bazwaka ba bénéfice nyonso tuba oni sute kota na kati na richesse ni to kota na kati na compagnie oyo bango batu baliaka ngo sikoyo bino ba travailleur bino pe ba travailleur ono to botikali wana bozana ba grade ya C bino nde bozali bino nde sikoyo boliaka kaka ba mitu wana ngana lobi toliaka kaka ba mitu oui bino boliaka kaka ba mitu na ba tatanza même mutu na kati kuna mitu ezalaka na misunité albi oui c'est bien mitu ezalaka na misunité parce que nini mbisi wana po ya munene ezali bino ba mitunde bosala ka misala nazo kuna faire ezama ka mulimo musente espace songa bino bo comprendre albi omoni ndenge mbisi azali pote musuni pote santé mbisi ya munene kuna ezali nini mutu ya mbisi nde fonctionnaka parce que miso ezali komona pe munoko mbisi nde eliaka po teke nikopesa nzoto mima santé mutu ya mbisi ezali bino ba travailleur munoko mbisi ezali bino ba travailleur ba effort na bino no to bosalaka makasi na bino no to bosalaka yango bozali ko kotisa mbongo ekende ko vimbisa compagnie wana mais olie bango ba pesa ka bino oyo koki na bino ba pesa ka bino kaka ba miette led na yo kaka mulimo zolo bananga ba pesa ka bino kaka ba miette na yo ki pasi makasi na mutema oyo ezali biso bana nzambe yo ndeko mobali ndeko mwasi kote nyoto kenda kosala na compagnie songolo paso kenda kosala ba pesa ka biso ba miette ba pesa biso kaka biloko moko ya mikie donc bomengo nyoso tu bie ba mbongo nyoto kota na chaque compagnie moko envoie makanango tala révélation nzambe après ça na bandi koyoka na yoki penda motema pasi l'air molimo lobi nanga bino bolia kaka ba miette abika si yango no moni mutu est-ce que mutu ezaka na misuni na kati na lobite mikuwa kaka parce que mutu bino ndo bozali kosala ba makasi na bebe énergie na
bino bosala na kati na misala o botiaka wana parce que tosalaka mutu tosalaka musala na mutu na biso na mayele to komona na misu po te nzoto mobimba ezekite siko l'air bino bozali kosala musala wana ba fourni to bali ko fourni po te mbisi alia kote na ya se e ya munene ezali nde mbongo oyo kota na kati na ba compagnie bango nyonso tende balia kango biso kaka mutu tozali kokotisa makasi nyoto tozali kokotisa bango mbongo na misala o tosalaka biso tozwa kaka bamiete l'air mulimo lobi nanga bongo na yoki penda pasi pe mawa na kati na ngai na lobi o nzambe na ngai sunga ngai molimo pe continue kaka bi omoni chaque fois bino nyoto bozana ba compagnie soki yupo lingi obanda kolia lokola compagnie baliaka misuni nyonso to nzoto mobimba ya mbisi wana molimo zali toujours ko continue na koloba na ngai bino pe place nyonso to zali kosala ayo zali kosala na po esika ayo zali kosala na kati wana molimo zali koloba na ngai pe zali koloba na yo mutu sa osalaka ayo zali kosala na o esika yeba kozwa mayele nyonso to o zali kosala na o esika pote un jour ozala pene eloko na yo ozala ki bolamu na tata nzambe yo ndeko mobali yo ndeko mwasi place nyonso to songolo salaka soko salaka na mécanique soko salaka na kati na magasin bateka bilamba soko salaka na pharmacie soko salaka na transport n'importe quel transport salaka soko salaka na magasin bilamba soko salaka na kati na supermarché soko salaka na hôpital zwa mayele molimo lobi na ngai zwa mayele wana nyonso to parce que un jour pe oyeba kozana eloko ayo moko oyezala ki bolamu na tata nzambe Saint Esprit molimo santu asunga ndeko moko na moko pona koyeba ko comprendre makambo oyo basike makamba molimo ezalaka makasi ba oyo ba comprendre ngo kaka oyo ezali ba oyo basi ba kolimi na kati na molimo neti révélation oyo na yokaki nango pasi makasi Saint Esprit asunga bino ndenge tokenda kosala misala tolesaka nini mbongo nyonso tu ezalaka pona ba mikolo compagnie biso tolia kaka ba miete yango ba miete o bafutaka biso na maba cadeau o bapesaka biso bosali malamu na mwa oyo boza mwa ba cadeau oyo boza mwa prime o mais biso tolia kaka ba miete molimo alobi na ngai moto nyonso tu place ozali kosala zwa mayele soko lingo lia kambisa mobimba zwa mayele place to moto nyonso ali kosala n'importe quelle compagnie pour te un jour lobi oza ofungula pe o place na yo oza la pe na eloko na yo moko okumona boloboko na nzambe obanda kolia pe ndenge ba compagnie wana baliaka bazali kolia misuni nyonso to misuni ezali nini ezali ba mbongo ba bénéfice nyonso to o biso bato salaka ba travail to salaka na ba compagnie songolo pakala bango mukolo compagnie nde basarishaka na baloba ngo ni bino boyebi français nde bakomaka nango na bambongo ebele ozalaki bolamu na tata nzambe tikete tata nzambe apesa moto nyonso to mayele na place nyonso ali kosala na établissement nyonso ali kosala quelconque oyeba kozwa mayele pote un jour lobi nango oyeba kofungola pe esika no pote omona bolamu nyonso to na kati na finance ozalaki bolamu na tata nzambe abatela abomba mabota na bino bo partager ba vidéo bo s'abonner na chaîne Mama Elaja Nathalie aboko akozoba message nyonso to tata nzambe apesaka ngai pona bino bana na ko partager ngo pona bino pe na ko partager ka toujours po ezali musala oyo nzambe atindanga na sena moyo na eba kosala yango bolamu na nzambe sunga bino tikete bolamu oyo eba kopesa ebota bambuma na kati na place na bino baliko kendo sala ma misala pote un jour bozala na ba place na bino moko ya koyeba kosala makambo nyonso tu pe bofungula ba entreprise bofungula ba compagnie bofungula oyo nyonso tu na skill nyonso to za nango oyeba kofungula eloko oyo na musala oyo salaka actuel lobi nango pe ekoma moko ya musala na lobi nango pe koma moko ya entreprise na yo lobi nango pe koma moko ya compagnie na pote obanda ko bénéficier na kolia mbisi ya mobimba ezalaki langage ya nzambe atiliser mbisi pour taper sans explication atiliser mbisi kolakisanga parti ya motu toliaka ba miette misuni nyonso to ezali ya bakolo ba izine ya bakolo compagnie place tuntu ndeko mwasi mobali ozali kosala yeba kozwa mayele po ete lobi nango ozala pe ofungola eloko na moko bolimbisa ngai nzambe abatela abomba moko na moko ezalaki bolamu na tata nzambe esunga moko na moko partout place bozwami bo partager ba vidéo bo s'abonner pour ete bo rataka ba message o nzambe ali kopesa ngai te pokwa malamu botu malamu na mabota na bino bye.